Batuna solo kabino, bozo fimbo kekele, naza tendresse di binga la sirène et je le resterai. Boluki mutu na ngai, boko kangote, mutu alikele kota sable te keba, o mukie. Tala, bon meki bon meki kokite, bo pola kaka. O sa sunine. Poso polina yo. Dossier bakangela nga dossier na mamnanga 2016. Mamnanga mo privé na ko ba na télévision te. Depuis 2016 yango nde bakangela yenga ezo makambo muto wotanga komate po akokangsanga te akangsanga na bit nini akangsanga bit nini ngana camarade nete na muto niveau na ete yako kangsanga iye penza ke kangsanga o avakangsanga mitela na yemo mobimba na azanani donc zo so vendre moi ce que za nini ba jaloux Baka bakangi tendresse mutu mutu avant ine ko avant d'abo yeba na to sola te. Ngapena kangisa tendresse na ke baksa dossier yo ali boma. Là-bas dans le monde entier, les gens qui ont internet, Christina Radjabou na bino na rata tindiga de number one à chaîne. Donc suivez-moi chaque jour sur tindiga na émission na bino ya kitoko entre nous, hein? Émission entre nous, il y a Christina Radjabou aza côté boyebelenga na zai sukunate. Na rata tindiga po awande maramba solo ratarate, hein? Tindiga de number one à chaîne. De bolandanga chaque jour na rata tindiga na émission na bino kitoko émission entre nous ya Christina Radjabou na bola na rata tindiga la chaîne moko etika la pour informer bino tindiga eza chaîne moko etika la pour pesa bino ba information solo so coopérater so kendava na source ko zula bino ba information kafu pe solo biso lo barabo solo biso to finga raté a information tindiga eza chaîne moko o eza likolo pe eza ko dominer pe chaîne moko eza ko fiakula ba chaîne nyoso fimbo akoboya ngonani donc to ana hata tindiga Christina Radjabou côté boyebelenga na eza sukunate donc bino to bat bolinganga bo balola misu na bino na hata tindiga bolandanga naza wana pour nous servir bino naza na pour nous pesa bino ba information naza na pour nous sala bino toujours mosala bolandanga na hata tindiga TV ande world ande makambo ratarate to finga rate ha mosala nde mosala to sala mosala pour na bino pour na ko sepelisa bino partout bozwami donc bolandanga na hata tindiga number one ya ba chaîne. Voilà, chers fidèles internautes, mbote na partout besoin Moïse Christina Radjabou na rata tindiga merci na babonné na biso merci na batnyo so bazala toujours na pona otala biso merci na Papi Kelly. Merci na Rifin qui sombe, merci na Fleur Diangwana, merci na Maître Samim Pongo, merci na Roli Moulumba na Belgique, merci na Dada Mbumba na Ratia Bundes, tout ça toujours na Ratia tindiga pour nous servir. Bino merci na Blaise Pascal na Katia Canada na Montréal. Topé sur mbote place aux apoyo tala tindiga makasi en tout cas ça la biso vraiment plaisir ko eba ke vous a rébellé Hollande biso. Tout ça toujours na pour nous servir. Bino le to yambeli bino tendresse la sirène. Hein? Boza kondimate ki abimi mais na Ratia tindiga tozana ye. To sola na eto eba ya sola bimi nanya kangisa kinyo sona boye banakati tindiga to pesa déjà mboti na tendresse la sirène bonjour. Bonjour, c'est Tendresse Dibinga la sirène. Moi na mulba lokete pete mbiso ko umtela kasko simba te bon na bodundango. Voilà, cher internaute, en tout cas, pesa la mode na ba internet, baza étonné au monde aux Alibanda pour internet et ningana ki keba kanga ki yebisa ba on ya so les ayo bimi ou bien. Oh, ezanga Tendresse Dibinga la sirène na Libanda, quand même na ko balé même imaginer na Libanda na bimaki, oui ba kanga nga penza nga penalty prison. En tout cas, merci na ba héros tout ba vrai nanga, o ba linganga, o ba so ki les tonne bango, ya ko prier pour nanga. Ce qui va gêner prier pour la Tendresse Dibinga na dossier Nazaki depuis 2016 na fal artiste na ba oui ba vrai tout ba c'est Mamayas motema Jean-Si Maes en tout cas Jean-Si Maes prêtre des prêtres Nandimio et puis on a grâce donc grâce Nyumba yo yanga ya tongo en tout cas merci ba Douglas Sylvie Bakubo inde zakata on de ko Zulu Kambu ko benga moi ba prière pe et ça va bien en tout cas
nauti vraiment fraîche ma prison na bimi nzambe oyo batu na solo kabino bozwa fimbo kekele naza tendresse di Bingala Sirène et je le resterai boluki mutu na ngai bokoka ngo te mutu alikelele kota sable te keba o mukie. Voilà, cher fidèle internet, nous avons beaucoup de lobby qui a bimi dans la prison. Ce que tu as dit, c'est que pour internet, c'est un babi papi kader mutakangisio. Mais yo le beza dossier na ya kala. Et ça le connaît zanani babi papi kader mutakangisio. Yo le beza dossier na ya kala. Dossier nini pour internet c'est ça ko inda. Yo zone di matin. Moi, je pouvoir kangsanga. Moi, je pèse, hein. Na pèse. Qu'est-ce qu'il y a kangsanga? A kangsanga quel comme na zangonai. A kokate à peine temps kangsanga te pour aller l'autre côté. A kangsanga quel comme. Moi, pas dossier nanga mam nanga depuis 2016. Yanga na mère nanga sœur nanga. C'est bongi ça qui est. C'est le kinango. Ils ont qu'à bandogi nezala kaka. Balinga côté ba créer li kamoro boye. Ba sim sanga touche. Mais calcul en Nzambe, ils ont calculé ba tomokilité. Vous comprenez? Babé il a 5 ans on a télé papa zo ba image ma que toi na prince penza na libanda 5 ans wapi Yakindoki, je ne pas tuer, je ne pas voler et je ne pas violer aussi. Bon quand tu as 5 ans en guise de quoi? Est-ce que parquet quand tu la moto ba mandat naï? Non. Pourquoi ba ngoko sabatuko? Baba nani ba uti wapi? Baba nani? On va dire que dit Bingala Sirène, ouais le côté bana poto ndenge bozabo ba vérité essayer banezo yebana. Moi na na kangi singa te po ko kangi sanga ite. Ngane li faire nini, ngane li faire na ite. O ya sala nga sala ngo te ba vina bo soto wana. Tandis dit Bingala sala ngo te ke bo satana sala nga sala ngo te. Moi j'ai fait ma vie. Et puis nzambo yo to sambela koyo. Nzambo to sambela koyo. Anzamba bolingo hein. Et puis la professeur ba batu nyonso. Mutu tout. En tout cas, on a passé 48 heures. Misunanga et zongi na baba tout. Muto to ça qui émission depuis 5 ans de prison à tendance dit Bingala Sirène. À longo la vidéo on a à l'immédiat. On a passé 48 heures. Et puis chroniqueur ou chroniqueuse union so o a titre à combo nanga à longo lango. À condition que yo yambinga boy. On a droit à côté titre mabonga na oloba. So ce titre le kuta ba okangao. Ce titre on doit vraiment mona lobi na kati ce titre. Pour ceux qui ont déjà entendu dire Bingala Sirène, comme vous avez tendresse mutaotala. Et bien les mbongo ya kimoyibi ya kombo nanga. Donc tout le monde oh a sali vidéo, ba le banga za plateau te parce que tamba sa analyse. Ba tout le monde a yebi bango ko tuté, bo zo to benga combat tendresse poani. Pourtant me faut benga combat tendresse. Et puis oh a le mec tendresse 5 ans de prison. Aza esclave nanga des années andoka ressemble pour nanga. Andokum saka anga. Pour quand tu sais déjà pas mes esclaves nanga au vendre le baka kombo nango netola nga donc on vend tendresse yo deux ana au sambel ponanga aux quoi dorenga vous comprenez ma chérie donc quand on dit bingaye au libanda c'est que des prisons ça m'embouilla lokuta parce que je ne pas voler je ne pas tuer na zokisi mutute na bundite 5 ans ya nini et uti wapi na idée nini donc ba muziki na ngai boza kimia Trans Bingala Sirène nazawana nazapona bino bolande émission to que nango tina suka bo découvrir ba vérité zanakati. Ah merci cher internet bo kindenge mo tendresse yemo comme personne à lobby. Donc ça me pende. Abizo etina mi pende donc yemo à lobby abike ba kangiete puis mutu nyonso asali mbongo na kombo na ye ba vidéo ana lokuta bo chebilongi na ye na kati za yete bo sa ba analyse donc bolongo lango déjà alingite po yemo abimi déjà boyebi déjà ndenga loba ndenga zalaka siko bisa biso ezaki ndenge nini bakangela ki yo wapi toki ke ezaki na nzela cimetière bakangyo ba eza kwa ba enlever yo yebisa biso expliquer biso ezaki ndenge nini et puis osamba kina nani nani ta porta ki plainte. OK merci maman journaliste chroniqueuse tana di binga bakanga kinga landa kwa tata na ngate ya mama na ngate to shengate na kina matanga ya ndeko filobo la setaka to le lana bato balela kananga e bela bato bazaki batela mir nanga ba mona kinda sa direct mo depuis matanga na eba na ngapel kambute to ke cimetière mbile bimelinga mbile banda filer banda landela yo basoki musala banda sala peka bongondo lobby ba meminga pe na parquet ya Lemba na parquet ya Lemba kuna na Sambi to na komba kotsa mbamo na kasho
mais zaki na jomo ando kanga ba photo na sika joango et puis na mito muto to azo na photo na ngawana na bimi déjà lobinga pe na bande opération ya oh tout atie ba photo atanda mone ba photo na prison yo na kati ba kankangi yo na kasho to moni yo na kati ba kankangi yo ba tout wana ce que na luka so muta banda ko pe na ibi mutakanga kiango to samanga na mutu wana nzambe na samba na parce na peser na tendance di binga bikedité biscuité na vraiment tendance di binga na za kombo do bako saka na niveau wana te mutu na droit publier photo na na accord na mutu na droit publier vidéo na na accord na oh ces accords na te tu n'as pas ces droits là parce que na yebi ba loi na et puis na ba limite na ndenge na za boy oh ebi ke bakotinga na kasho après 20 minutes na bimi na sambi bazong singa na kasho susu on est samedi na lali dimanche lundi quand les arbres que tolka ko bongisa ba ezaki nini ti repousse na te mutu ka pe ezaki ba se ba mapakinga ba 17h ba 17h30 ba benginga mutasuka na ko ta bolo ko na ju force na courage na okende ba bazaki ba monek na zo kena na oseka donc pona bi na bomakite na zo kisakite na yibakite na escroqualité na matipe na mutuka pour tomber prison na kotipe lundi pe journée mardi na kati ya boloko mercredi ba 18h tandis di binga libéré papier na ngo ya libéré ouais msuba okantiza moi corps pour sali corps pour bimina ndenge avant normal to like ça va papier na vraiment libération vraiment papier na libération yango dans des amona matami to ko fele na ke boulanger na zima pe fele na mboka kabila bata biso fele ke boulanger fele na bana poto bota la papier na libération na libération yango donc na bimi eza pe liberté provisoire te na bimi penza donc mais balobi eza liberté provisoire te na bimi penza yango bozo tanga bozo mona pour ça liberté provisoire ba komaka liberté provisoire donc liberté totale donc naza libre comme nazaka mikolo nyonso likambo na moto te yango yo na seka dedans na ko ma seka journée mon na prison et puis un bon artiste ou bien star il faut les cas par prison il faut les cas par prison pour comprendre en que non aux stars et puis dans mon kilinga ingu ba linganga te ba finga ngani ba mission finga même quoi tu dois comprendre que non ça tendresse ça bien par rapport ba ba côté là et comme trop temps après ça bango kongo na bango bozala ki wapi donc tendresse di binga na bimi bolo konanga na ya copte ya nini te ce botali motif on ba kangela kingai ce que zaki motif ya escroquerie ba koma komi yango awa outrage de mot de mers yango papa kotala motif nanga yango wana outrage c'est escroquerie de photo ba batu vérité to ko sara batu motif nanga yango wana outrage de mot de mers o batu na li falansa ba bi olingi ko ba nini place wana batu maelo mon internet totala biso ba internet na totala biso ba zo bate bazara mayele ozo comprendre ba bi ka muto ba bosolo azo kosa o batu lobi ke tendance moyibi na yibi nani na escroquer nani na koti nda kwa nani ana papier to moni place ba komi tendresse za escroquer mais na internet ba lobi oza moyibi yo na papa c'est un bokabona déjà mais beaucoup comment ça assembler na miso ba tu bo sala couple na bino bo escroquer ba tu bo yiba ba tu ngona ba kangi na internet ba titre ndenge ka bazo koma bazo loba ba sa ba analyse lobani preuve maramba loba baza na ba preuve pona ko pesa ba cher internet na biso liloba moko papa c'est un na Kishasa wate papa aussi azara déjà na Pointe Noire yes ba 5 mois ngoyo azala awate ngana zana Kishasa je vis seul surtout c'est qu'est-ce que wapi et puis nani et puis wapi au moins te ke ban ngaba bebisa moni naza ya nzambe et puis abimisi loko wana aza esclave na ngai akobandaka ko adorer ngambula chaque jour et puis nuit et jour ye kombo na kaka kombo na munokona ezaka kombo nanga mais muta bata me lekio na maeli tasi bingal kamona motote et puis ngana za na église au te que non muta selo mabe singe bolins banze mais jamais muto to avec 5 ans de prison tendresse auto be tendresse à zui à poussa internet pe mabanda ba kange wana na laquelle liwa na laquelle bola muté auto tombeleki pana ekozongela na badala libota na génération na yo okozanga kaka kimia makilo ba toucha angoti na bomaki te na yibaki te 5 ans ya nini
Motif est comment ngam na ksali papier au teint, ba greffier au moins ba greffier zawa, ba greffier va caché, yango motif du chef de outrage de mode et mœurs yango yo motif kamba kangena à côté la boloko yango wana siko rapport ni ezawana ya ki escroquerie bazana preuve boti kabiloba loba boti kabisala sala ne comprendre no bato ebele pa batalama ba mo demena kombo na ya tendance la sirène bo sakana na succès ata bo sali nyonso naza ya nzambe ngayo naza à l'aise no tambola likambo na moto te siko ya yo ya ezavi tala bon meki bon meki ko kokite bo pola kaka o sa sunini poso polina yo dossier bakangela nga dossier na mamnanga 2016 mamnanga mo privé na ko ba na télévision te depuis 2016 yango nde bakangela yenga ezo makambo muto otanga komate po akokangsanga te akokangsanga na bit nini akokangsanga bit nini ngana camarade nete na muta niveau na été ya akokangsanga iye penza ke kangsanga o ava kangsanga mitela na yemo mobimba na azanani ah donc je aza so vendre moi ce que za nini ba jaloux ba ka bakangi tendresse mutu avant ne ko avant da boto yeba na to sola te ngapena kangisa tendresse na ke baksa dossier yo ali boma suku tu acheba titre babi nde on zano changer kutu lobeli ofinga lisusu te oloba lisusu nde oloba to changer mbala mo bomani na changer na zaka nde na zaboy na changer na nini na komine mobali mabela ngo ezo ningana te ba moziki bozai domboya na mire na nga boya bozo ka bas émission na bino ba masolo na bino vérité likamo na moto te ya tendance di bingala sirène na zaka nde na zalakati est-ce que na fingi mutu obe vérité likamo na moto te mama eboko doka nanu bodoki te na omonita bofinga nga na ba commentaire et ça la nga bien moko si on attend film so tala ko tosi likambo na moto te c'est tendance dibinga voilà l'échec oh ah oza l'échec de la classe oh yi voilà cher internaute to combien so kena rochité siko tendresse tant bakanga ki o plaignait pas zala ki muto akangisa ki zala ki wana bo samba ki pena ye plaignait zala ki te na na avocat ne avocat à représentant qui est donc qui nango bien bo bongisi bo sengani ba pardon bo zongani na bino bo silani si to sengani ba pardon bango na part na bango ba senga pardon ngape na part na sengi pardon to bongisi parce c'est la famille. Tu vois, et ça quand moi compréhension ba intoxiqué mutu tozaki ne problème pour ba kangsanga pour bango ba diembe la paix pour ba mo ketana so na mupepe na bimisa ba vérité na bango o misala bango ba salaka o ba skokara ba ba poto wana ba vérité na ndezo so bango na mitema ngapela bina kotika te ba muziki nanga na ko ba ko be vérité misala bango ba salaka ouvrez vos yeux ba musique ouvrez vos yeux vos oreilles boza la prudente Boz la prudente nazana ka pona kolobela bino. Nga onaza besoin de linga na bango ngate po Jésus tout le monde nzemba linga ka été. Boni nga tendresse. Bana poto ya basina mibali ba mama ba ya ba leki bo comprendre exact tricage ba betela kinga po ba moni ke na biso secret ndenge ba esura basa bato ya poto. Ozomona yango ba komo sala na tia ba kal pona ba vérité te. Ata ba chekal nga libanda te. Papier ngo ya libération te. Nga na zotambola kimia te. Siko calculi ya bato ya mokileza ya nzambe te yo zokananga yo kolopema olobaka ya zwi yo bi alobi nanga na zwi bongo ya yo obi okoyela yo pona nini pourquoi tu cultiver la haine car pour la vérité ya bo cultiver la haine mais boli pe basi ya poto mbongo ebele koki peti oh là là, na kotika koloba ti mukolo télévision comme un réchaud. Toi que télévision comme un réchaud te na koloba. Mais na kofinga na mutu te, na tanga na komba mutu te, na za onga na za yo so mono ze lombe, tanga kombo nanga. Tanga kombo nanga bokosa ba bana poto, botale lisusu taza mutalo kuta. Asa sila na za suna succès tanga diembela. Boyebela. Botimbela, à l'échec. Et puis missionnaire gola basina bino bokeba. Moi, je suis à Mina, il va bloquer. Bon, tu as l'information, c'est 5 ans de prison. Si on a Libanda, na seka, na côté prison.
na koti cachot samedi na 15h. Lundi na ke prison ba 17h. Mercredi 19h nga libanda. Na beti 2 jours. Na bimi. So ezaki ke o ba mba ba ke escroquer, est-ce que ba ko na ko beta 2 jours na prison. Tom tu n'as problème ko limbisanga so na escroquer qui. Justice à Congo, et justice en tout cas merci parce que ça va malamu. Bateli kam ndenge kende po batangela ngo ba classe tete. Mambo eza boete, faut que nango boete so lango boye. Merci ce que mon tourne soukeza. Il y en a pas c'est un bokabwana ou bien vous allez rater le polo bien za a tia za na pointe noire. Répéter 1000 fois ba tout soit mona pour ça bas émission qui tout ça sunga na été. To kabwana pour venir que tout ça kana sous-té. Papa ça elle fait sa vie, moi aussi j'ai fait ma vie. Océan za ennemi na ngaité. Ngabna tout d'abord océan ta divergent ngaté to bota te loté. Ndenge za boye mi ba tunga bona bona on a vu bazara binemi na ngaté. Tu reçois ton pesa na mbote, il s'agit de kosunga dans sunga et puis na état azana ngo wana. Mais qui mo sambali to zana bisote. Oya yebi bo ko ndima moi je m'en fous. Na zante pona ko se justifier pona mutu moko boye po ya lobelo mo boye non. Ye faza rapport adoranga. Ye petit on faza rapport adoranga. Po nga na za o nga na za. Merci cher internaute. Est-ce que tu es au théâtre ou bien on continue à jouer? Tout d'abord, on a tendance à diplômé na coupe couture. Na salle animation culturelle théâtre za makila. Na combine tous les deux. Na za na groupe nanga. Ya groupe tendance la sirène ezali. Na tourna ba film nanga na tsaka na site Vincent Chilouise batu ba yebi batala ba monanga kuna et puis na chroniqueuse na tsaka na site ya Moutouté mais juste ce qui est vrai na tsaka ba direct. Na travail un mon na Mike Lokamba, un mon na Vincent Chilouise. Donc ni comme na mototé na sala émission place moté ngeli so bien lelo na sala na fimbu non que ne peut pas confrère na to ba concert na bo penga micro na sel makam na sali. Donc na za bongo na za indépendante. Voilà. Ouais, merci, remerciement à Batounayo, soutenir qui a un moment où tu as traversé la prison et puis Bambot et puis numéro contact na Batounayo. Ok, merci naba vrai nanga ba musique nanga en tout temps dans téléphone lobby na WhatsApp qui saturé na koti 1500 messages tala niveau oh malinga tendresse non c'est du bonbon ou c'est des vungoulés ou quoi. C'est le vungoulé ou quoi? En tout cas, merci à Jean-Si Mayas, Moté Mayas, Sema Mayas, la femme légitime à Jean-Si Mayas. Merci à ma bonne Delina Bino, Naba Obo Salakinyoso. Merci à Sylvie Bakouna France, ma chérie. Merci. Et merci à Douglas, na Rome. Merci mon frère à moi. Merci na Grâce, na Suède. Merci. Et puis merci na Bandeko tout Oyo, Moté Meswa Kibango, Oyo, Bazaki na souci nanga. Motema na bango pasi bazomi lela en tout cas merci nazana pour la vérité et ça quand des jalousie batrikela kinga na yibité na moté yo quand na yemba mikolo ba to comprendre je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Balingi ba condamner nga pourquoi 5 ans ya nini numéro nangeza plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 quand tu fais vous n'avez tendance dit binga quand tu fais vous n'avez tondi déjà tendance dit binga donc so komelanga non répondre bino donc boza mtema okita to banda musale loko ya te nana na liberté totale oh liberté provisoire non motif nanga qui ya outrage mot de merci donc motif nanga ngwana à part ça que l'homme to do boza kimia na bino boza la bien boza na batouté et puis comme na beta c'était na pesi 48 heures na batu tout ba chroniqueuse o ba saki analyse na kombo na nga na saki na plateau te o to azoki comme le kuta même photo na nga balongola yango na pesi 48 heures en tout cas bon mon nga mabe po na vraiment mabe na mabe na bi ba loi na nga na ba droit na nga ndenge na zabo donc bolongola ngo et puis merci sous na ba zoki tamba ba 5 ans na laquelle bino mabe Zambonga na sambilaka amona bino bomoni ba contredire bino et puis bana poto za maele parquet ba condamnera mutu te tribunal de condamnera mutu donc bozo na bino kimia eloko ezate un bon star ou bien
un bon animateur ou animatrice, il faut aller par prison. Comme Tanas Dibingala Sirène, méga star, Nabino, le comme Patalama, Asa Eloko Fatara Sijakumba la Sirène. En tout cas, merci na Fab Iba, l'artiste noir. Merci na Jericho Betox, mon bel Manazelo. Merci na ba vrai na tout, on a une communauté, merci na Je vous love grave. En tout cas, boka na mir na minute, bozo va vidéo na beau partager. Je suis avec vous, je vous love grave. Merci. Et puis merci na mkolo site na biso. Merci Penayo na caméraman na biso série ou tous les temps na asa nanga émission naninga rabino mingi. Ba moziki bozonga boya ya. Tu bête ma soeur déjà lobby déjà lundi c'est bon déjà. On va tout démarrer parce que dans ce cas téléphone nanga lobby donc voilà. Merci na biso je vous love grave. Je vous link. Oh là là! Oh oui! Voilà, cher internaute, mon qui tendresse la sirène denga sololi a déjà libéré, ils ont liberté provisoire, abimi vraiment des akobima. Donc batunyo so basala ki mbongo na kombo na ye alobi déjà botika na sir message ekomi pe eleki bisika ifake koma donc ngala bino to komo kabola na pesi mbote na batutu batala tindika Blaise Pascal na Canada na Montréal na pesi mbote Géraldine Mangianda na pesi mbote Géraldine na pesi mbote Germaine et Senangadje na pesi mbote wana ba vrai na ngai Flore Diangwana na pesi mbote merci na batutu batala tindika pe ba o na ba s'abonner bo konchuko s'abonner massivement na kati ya tindika ngala bino to kutani mbala sima bisous bye.